papa oyo nake tala ye nake bondela pona famille mais comme en attendant moko bokomi lolendo mapeke tongwani ati l'église oyo ya restauration tokozala na organisation na linganga mingi kosala orphelinat na vie na ngai na pourquoi le basala nzambe bo perdre sens ya église mission on nzambe atindaki bino lelo bosaela vraiment mama vérité makesa zaka muta sentiment te soki eza te na koloba te soki eza oui na koloba oui non na koloba non ke to umela na mabe wana te biso to te ya liloba na nzambe bato babongwana mitema bao bakangami. Oh Yesu mwana mobali bayebatekaki Joseph bamonaki moloti bandoto metango atombamaki bachangeaki langage. nayoka moto asala 38 ans de carrière ya mosala te ya maladi ebele bapakisaki ye mpe batiolaki ye kasi mokolo nyonso lekaki nazala na ye bashaki lobikwe baninga ye baye batiolaki ye bachangeaki langage yo. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebisa yo Niki. Oyebi mosala Ok, merci beaucoup Karandela Ebisa Kimino, Toza déjà sur les champs, Toza na Bassad Nanzambe, Toza na Maman Pierrette, et Toza na Papa Molongani, ya Maman Pierrette, wana présentation, Yemoko Maman a représenté Papa, Penaza awana bandeko nangai ba Nanzambe, ba Nanzambe, ba fidèle, to ba collaborateur, ya Maman Pierrette, Massaka, notre Maman prophétesse Pierrette, Massaka sans plus tarder, nous avons présenté notre Maman prophétesse Pierrette. Massaka. Shalom maman. Shalom, journaliste en action, vérité Makis. Ok, merci beaucoup. Nansepeli vraiment pour la bonne sur la émission à 100%. Bonzambe, balobi koto bonzambe na bonzambe. Donc tozawana na Jésus-Christ, notre Seigneur, le libérateur, le sauveur de l'humanité, le grand vainqueur du Golgotha. Tout est possible, le grand Jésus, le Dieu qui dit aimons que les choses s'accomplissent dans nos vies. Maman nasepeli pour la koya papa bingomba. Ndenge na yoka mokolo mosusu notre papa apôtre Hippolyte Ndeka na pesi babota passant alobaka montagne ezalaka facile te mpona komata yango montagne ezalaka toujours difficile mpona komata mais soki so mati orespire osenti ke na mati oyebi pourquoi nalobi boye te mama vérité yo mituna eza ya yo bien eza nalobi boye po barendez-vous na biso eleki tellement trop na mama prophétesse Pierrette Masaka ezalaka dimanche oyo nakoya contre temps lobi nakoya contre temps donc na comprendre que oyo eza montagne bamata yango facile te eza bongo mpe na mama nde donc lelo na meki mpena komata na komi amen. Ok mama Pierrette Masaka bongi santé na yo ya libota mpe santé ya bana nzambe oyo mokolo apesi ozopete. Merci maman journaliste ya vérité na pesi yo merci nanu mpona boyenu kati esika ezalaki hasard te ezalaki déjà planifié na plan nzambe po ete yambo ete toyebana na yo na mosala oyo toyebanaki déjà avant nzambe abandaki koplanifie nzela na ye santé église ya bana molimo mpe ya mosuni eza malamu mingi. Ok merci beaucoup santé ya bana molimo eza malamu mingi avant tokotelaka sujet na biso ekezala bien mpona monaka ministère ya nzambe mosala nkolo apesi yo te apesi bino ntango nyonso nalekaka namona mama Pierrette ozalaka yo moko te oza na papa ekesala bien na batelespectateur nyonso bazolanda yo batelespectatrice oyo bazolanda yo partout dans le monde omeka kopresente biso te omeka te opresente biso papa. Merci vraiment, merci mama vérité ya solo mosala eza mosala pasi yo moko okoyi kosala yango te to se complétaka parce que ngai naza kaka moto oyo nazolanda vision ya papa o papa azalaki pasteur quelque part à partir na ye nde abendaki lisusu ngai
mais lokola nzambe asakisaka bato pamba te apesaki moto na bagrâce na ye yango tosalaka mosala na nzambe mpona kocomplete corps du Christ. Papa azali wana komona ye papa Moïse Mukonda na biso na Angola, mpona Congo papa Moïse Itutu Mukonda. Ok, merci beaucoup Michael Mayola pour la biso image ya papa na yebi so ko biso nzela papa ye moko na niveau ya Vema TV à se présenter pour la respect na bato bazolanda biso kwaza papa za toujours supérieur ye moko akosa la présentation na yeso ko ekozala amen. Ok, merci beaucoup papa balobi supérieur toujours à dominaka inférieur tokoyeba kombo ya papa. Vraiment merci nzambe apambola bino ngai kombo Pasteur Moïse nzambe asala ngai ngolu apesanga mwasi oyo ayebi makambo na nzambe ngai mpe nayebi makambo na nzambe. Nzambe asengisa biso pamba te, nzambe asengisaka bato avec un objectif. Donc objectif toza na yango eza ya koteya sango malamu mokili mobimba bayeba nzambe oyo tozali koservir. Kombo na nga papa Moïse Mukonda Gitutu. Merci. Ok, merci beaucoup papa. Tobeteli na Yesu maboko biso tozali et là tozana maman Pierrette mukolo pe nzambe akopesa biso lisusu occasion opportunité tokozala pe na papa na biso Moïse. Sikoyo tokoti pena na masolo na biso toyebi lelo maman prophétesse Pierrette Masako za prête na yebi asala nzambe mingi baloba ko mama koti kuna retouché te kuna finana no yo lobelaka le côté le plus pété yango na tuni oza prête tokota na masolo na biso naza prête. Ok, merci beaucoup. Tobandi l'introduction liso na biso maman Pierrette Masaka bato bazolando balingi bayeba maman Pierrette sauti wapi eza na ba Melchisedek ebele lelo bazosala ba trouble na kati ya moisson ya nzambe bazotia ba trouble makasi so tali aza na origine te aza na papa te aza pe na mama te abimika abongo liyebo grevi futila balobi naza nanga na papa te bon tellement na yebi Bible na yebi Genèse lobi nini Exode lobi nini Lévitique lobi nini na yebi pe ne ba priaka atikaka na banda musala mo siko bato bazolanda mama prophétesse Pierrette balingi bayeba obandi musala nzambe wapi zongisa biso pena sima bandi na nini olekaki na makola mosala ya nzambe nini ozwaki vision na yo na anenini po lelo yo pe obanda kopetre ba brebi na kati ya moisson ya nzambe. Merci maman. Parcours eza mwa molai pour la parcours ya mwana nzambe nyonso. Mama Pierrette nazobanda nanu na baptême. Na baptême na ngai na 2000 ans nazwaki baptême na église la man caché epa ya Rose Lesi oyo eza na Lemba na bypass. Nazalaki na promotion Sarah nde esika oyo badécouvraki ke mama Pierrette aza na grâce moko ya prophétie kati na ye na bandaki kotravaille na intercession lokola mpe nzambe azalaka nzambe alobi ete mission na Congo esili esengeli oya na mboka ya mabele ya Angola. Ntango nayaki na Angola nalandaki lokola mwasi nyonso nalandaki epai mobali to papa abandaki kosambela epai évangéliste Kisiami na Kibwila toevolaki wana papa Kisiami na Jean Oscar bakotebele notre papa tobandaki koevole kuna nazali kotravaille na intercession kuna mpe bayebaki ete mama na biso Pierrette aza moko ya masako na kati etonga lokola mwana nyonso ndenge aevoliaka toyaki kolongwa na église toyaki na bon pasteur epai ya Pasteur Caleb oyo na salue en passant esika tovandaki kuna na église nzambe abandi koinspire ngai alobi ete mission na wana kati na église esili oza na ministère kati na yo esengeli obanda kokende ngomba. Auparavant nakokaki komaîtriser yango te nalobi nzambe otindi nga na ngomba nakende kobondela na ngomba
nalingi o répétele ngango mpona yeba ete vision oyo eza mpenza ya solo to oyo nga nazomona eza nini namekaki kopartage na papa alobaki na ngai osala lolenge nzambe azoconduire yo nabandaki kozwa bamama nabimaki moke na église nabandaki komona na susu église te nakomaki lokola nazanga moko nalingaki mingi koyoka nzambe ke nayoka bato mosusu nakomaki komata na ngomba ya kakwapu depuis 2019 nazalaki na ngomba 2020 na ngomba ntango tokomi a partir ya 2020 na mwa bamars nzambe akomi koloba na nga ete na maboko na yo oza na ministère parce que na ngomba ntango nabandaki yango tokokoma bato mibale bato misatu bamama bayekolanda nga tokoma okoma 10 15 20 nzambe alobi eza ministère na pesi yo en tout cas etungisaki ngai makasi nasololi na papa nalobi papa tala nzambe ndenge azoloba bana toke ngomba nazomona bato bazoya babi oza na grâce soki mutu azobela na bondeli mpo na ye mutu abiki nzambe azoloba ezokokisa alors papa yebisaki nga lobi nga na kolongwa esika nasambelaka te parce que makambo oyo ozoloba nazomona ngo neti obandi liboma parce que okokoka te kosala makambo oyo olingi osala nga nayebise nalobi nazoyoka mongongo ya nzambe ezoloba kati na ngai soki ozokanga ngai nde nakobetama epai na nzambe alors naboyi kobetama liboso ya nzambe esengeli natosa maye oyo nzambe azali koloba na ngai nzambe alobi nazala na ngomba nabondela mpo na bato navanda na ngomba parce que na maboko na ngai naza na ministère ezali ya koconduire bato sunga ngai papa lokola yo ozalaka déjà pasteur sunga ngai omaîtrise ngai papa lobi makambo wana ngai nazo nanu nzambe akonfirme nga te natuna nanu nzambe na ngai soki akonfirme nga ke oza na ministère kati na yo wana tokoyeba lolenge nini tokosala na kosoutenir yo ndeko na ngai mama journaliste nakomaki koyoka lokola nabeli liboma soki nateyi liloba na nzambe te na se nazomona lokola naza na kimia te esengeli natelema na babalabala nabanda koteya liloba na nzambe mpo nayoka naza na kimia nabandaki koyoka lokola mopuse ezosalanga moye navaa na ndako eza te bato balobi eske eza ebandela liboma to eza ebandela nini nazoyesa bato eza apel ya nzambe nzambe abengi ngai ekokoma na apartir ya bamars wana kaka ya 2020 nzambe alobi na ngai esengeli obanda intercession nayebisi pai nzambe alobi na ngai nabanda intercession papa alobi makambo oyo ozosala lokola makambo na liboma ok papa fo alobaka ya bongo po bapapa bamemamaka mpena na basentima te soki aza mpena mosali ya nzambe oyo nkolo abenga akokozalaka mporte kaka te mpo mwasi alobi mbamo kaka mama tosala na comprendre ke papa aza mosali ya nzambe esengaki ke ye mpe nzambe aleka na nzela na ye po apesa confirmation même prophétie bible elobi tokoki ondima te tokokoboya mpe te mais toexamine quelque soit nzambe azoloba na yo mais esengaki papa mpe aexamine estce eza ya solo nkolo moto azotinda yo to eza basentima kaka ya biso bamama ok continue na yo mama ya solo mpenza mama na ngai ndenge olobi papa lokola aza mpe moto awumelaki kati na liloba awumela na se ya makolo na nzambe esengelaki mpe atala mpe baoyo ayebe preuve na ye oyo atiaki soki ya solo mpenza mwasi akomi mpenza na crainte ya nzambe oyo eza appel ya nzambe to eza ou bien appel to sentiment ya mwasi na ngai nzambe mpe asungaki tobandaki intercession evoliaki mpenza makasi ti nzambe akomi koloba esengeli sikoyo boluka mpo bosala mikanda ya eglise parce que bozala legal parce que mboka oyo tozali okoki kaka teke na ntongo moko olamuki obandi osangisi mbunda ozwi kiti ebandi koyemba aleluya te ezalaka bongo te esengaki ke makambo nyonso evanda bongo nsima toluka
ndenge nini tokoki kozwa mikanda ya église. Ok, merci beaucoup maman nakati yo maloba te nakanisa bandeko nyonso bazolanda biso bolandi parcours ya mama prophétesse aza Melchisedek te mais abosani kotangela biso kombo ya moto abatiza ye ayebisi biso ke aleka na makolo ya mama Lesi Mama Rose Lesi Mama Rose Lesi eza bisika wapi bozala baptize na la man cachée. na la man cachée. Ok, aza Melchisedek te abimi na la man cachée epai ya mama Rose Lesi famille mobimba famille Lesi mobimba bango te esika bozali na Zaire partout na Europe. Mama Pierrette Masaka soki tolandi parcours na yo ya ministère donc aza mwana oyo abotami sika mabimi na mino mbala moko. Ok, merci beaucoup mama tolingi toyeba vision na yo ezali na kati ya ministère oyo ozokamba misusu aza wana nzambe apesinga vision nabondelaka mpona basi bafemme stérile nzambe apesinga vision nabondelaka na bato bazohospitalize nzambe apesinga vision nabondelaka mpona kabo nzambe apesinga message ka ya repentance apesinga ka message ya koprépare bato mpona enlèvement toyebi te mama vision eza nini message nini oyo nzambe apesi yo mpona peuple de Dieu. Merci maman à vérité. Message oyo nzambe apesi ngai ezali surtout mingi eza basé sur la repentance. Mission na biso na sena moi ezali bato babongola mitema bato bayeba nzambe bayeba ete mokolo moko kolo ya mokili azali mpe akoya tokoleka na esambisi yango wana nzambe ayaki epai na biso po ete yambo ete tokoma bana na nzambe tokoma basali na nzambe toutaki mpe na kati na mokili toyebi nini oyo mokili esalaka yango wana nzambe alobi lokola nazwi yo kati na mokili na bimiso na kati na mokili liloba na tie yo na monoko na yo ezali bato babongola mitema po ete bayeba ete mokolo moko bakozala juge lokola moko na basusu. Ok, merci beaucoup mama ngasi ko okamusinga makambo oyo ndimi oyo eza makambo makasi eza makambo mpasi oyo basala nzambe mosusu nayoka moko alobi soki nayebaki nzela ngo eza boye ndenge nayebisa nkolo nazala nanga mosala nzambe te eza nzela moko eza dure eza mokuwa entre temps yo oza mama ya bana oza mère de famille nayebi te ozokoka kokabola makambo ndenge nakokoloba te ke nga mama vérité se nkolo abenga na lotomo na koboya mais eza mpasi nayoyisa nkolo zela nanu papa zela nanu po nazomona baoyo bayaki liboso neti makambo yango bon tosalaka yango na makasi na biso te nde balobi ke ntango nzambe bible elobi nzambe apesi vision apesaka na provision ntango nkolo atindi yo seke ye moko akokisi yo mais atanke bahumain ezalaka mpasi mosala nzambe eza facile te ye moko alobi oyo alingi kolandanga aporte croix kwa wana fardeau eza badouleur eza bapersécution e bakosala nzambe bazalaka humilié omona bato bazopersécuté bango église kaka ozokamba bazotonga bazotuka bazofinga donc nayebi te mama ondimi mosala oyo okokoka. Merci maman journaliste kaka ndenge olobi mosala oyo eza pasi mingi eza na baréalité ebele liboso nebandeli nayebisaki nzambe soki obengaki nga na mosala oyo te nayengaki natika na abandone yango parce que mosala oyo eleki pasi mingi mais lokola tobengami epa nzambe moko moto apesi vision ye moko mpe azopesa provision na ye tozomine mabe wana tosurpasse yango parce que towumela na mabe wana te biso toteya liloba na nzambe bato babongwana mitema baoyo bakangami basinge fongwama baoyo baza na maladi babika baoyo baza na baprison bazwa lobiko mission na biso yango wana balobi moto oyo asimbi shari akoki kotala lisu nsima te biso esengeli tokende avant malgré kotonga malgré kofinga malgré pasi malgré badifficulté biso totala kaka lolenge oyo nzambe abengi biso. Ok, merci beaucoup. Totala lolenge nzambe abengeli biso mais basala nzambe mingi bolobaka
ceux qui n'ont pas atteint 1000 serviteurs de Dieu dans le monde. Mais en réalité, tous vivre sur les champs, en réalité, tous vivre dans l'église. Ça, les gens vont perdre sens de l'église. Mission au Bible et lobby, où il y a Tindi Bino Basala, la plupart des serviteurs de Dieu, comme ils ont intérêt à Bino Moko, Basala Nzamba toujours y a consommé, à où il a intérêt. Les lots ont 10 membres, 20, 30, aux appels serviteurs, au monde pénal à berger devant ma brebis. Mais ceux qui ont commis 100, 200, 300, 1000, comme ils ont passé patron. Même pas il y a intervenir comme nane collaborateur comme ça wapi mutoye nga kufa aba yelinga ya ko prier bon ça pas même na temps ko bongela pona babe bon ça pas même na temps ko s'occuper pona babe bon ça pas même na temps ko rendre même ba brebis visite mais tant baza disi maman pasteur papa pasteur obi na kokende na ndako oyo na ketala ye na ke bongela pona famille mais comment na temps moko komi lolendo mapeke tongwani pourquoi les basala nzambe ko perdre sens ya église mission on nzamba tinda kibino lelo bosa ina. Merci maman vérité. Nakoloba kaka l'humilité précède la gloire. Oyo akomi kitisa nde ye wana nzambe akotombola ye. Bon na yebite exemple en église na ngai soki mutu aza na problème, aza na maladie, aza na difficulté na assistaka. Nazalaka wana na besoin na bango na tikaka brebis parce que soki ye moko kutu Jésus Christ alandaki brebis moko oyo ebungaki biso toza na pose ya babrebis toza na pose ya bampate tokolanda bango bisika nyonso bazali bana oyo baza kati esika bayebi ke couple pastoral ntango bazalaka na problème ntango nyonso babengaka biso tozalaka loba ke nzoto ebela parce que eza nzoto tozotravaille kaka na nzoto wana ekoki kosala mpe fièvre ekoki kosala mpe mwa eloko moko mpasi mais ntango nyonso tolingaka tozala na kati ya besoin ya bana oyo babengi biso to assiste bango na losambo na prière na nyonso oyo ezala. Ok, merci beaucoup à notre papa évangéliste Emmanuel Pedro Timothée, le visionnaire de Milipador. Le visionnaire de Milipador, pasteur Timothée Emmanuel Pedro na altar de Fogu, papa Babote Ebele. Voici Stakabana na batanyon son oyo et zo préciseur babengi bino basista. Sur le plan social, église lelo sur le plan social zéro. Église lelo si on attend quelque part dans la Bible, Jésus a dit que les disciples bazo tambola et comment il est si comme il dit que Moussa Nzambe yosa Moussa Nzambe vendre toujours dans les écritures et puis sur nazo beta avant dit ça qui bango ba disciples ba yebi Jésus papa to komi butu ezo senga moko fois zonga ko ba kende ko luka ya kolia Jésus alobaki kolie sa bango bino ko vandi sa bango kaka na oyo mpazalaki nango moko amonai na mbisi mibale moko amonai na mapa mitano Jésus alobaki liloba ese multipliaki bale esaki bango mais lelo église basala nzambe kolingi koliesa bapeuple te bana nzambe te kolingi ka toujours oyo bango baza nango bapesa bien sûr tokosani te loi ya semence bible elobi il a plus de bonheur de donner qu'à recevoir la main qui donne c'est la main qui reçoit balobi lisusu na kati na makomi bayaka na ndako ya nzambe maboko pamba te loi ya semence topesaka nzambe te todefisaka nzambe te mais tozongisaka epai ya tata oyo ye apesaka biso mais na église primitive bazalaki kosangana bazalaki na communion fraternelle kokabola oyo baza nango na ntango ya mawa na ntango ya koliana kopesa ndenge mpe Jésus symbole atikelaki biso ya kodivise kopartageaki basali ya nzambe lelo ata omoni mondimi aosouffrir azoprécisa souffrance ezebele surtout na mboka na biso oyo ndenge mboka na biso ka te mokili ndenge ezotambola mutu akokozanga mbongo akolia akokozanga mbongo ya ndako mutu akokobela mais basali ya nzambe lelo mpo kofongola mitema epa bana bopesa ekomi pasi deux église lelo eperdre rôle na yango pour toi pourquoi sur le plan social église eza na hôpital te église ezokoka kosala baekole te église eza na social te église mais soki otali ke église ozokonsome tozokotisa paster jibio
famille na yo bake poto bana kasi na yo bango nyonso balanda bana no bazotanga na bekola cher mais femme veuve moko aza wana na église orpheline moko aza wana azoluka lisungi église ekofutele ata classe te po ataka ntina azoloba likambo ezopesa pasi nakutani kaka na mosala nzambe moko nayebi na nga te no natambola ngola mobimba te nayebi ke bazali me namoni kaka moko Manuel Pedro Timothée na table de fort le visionnaire de Milipador il y a ONG na kutia mokapana et pourquoi église lelo bozo koko sala ko jouer rôle na binoti en tant qu'église. Merci maman vérité pour la motuna ezo sala pasi pe ezo sala mawaka no lobby mais surtout tali bango moko pe ba pasteur ango baza pe kaka bato na kati église donc ntango ozomona moto azosouffrir na kati église yo mpo oza wana ekopesa kaka pasi parce que bolingo mutu azwaka ngo na kimokolo te bolingo eza eloko oyo evandaka mutu uta ebandeli na kati na ye ngai na motema na ngai naza moto ya bolingo soki nzambe asungi ngai parce que église eza mwana oyo ebandisika ezokobotama soki nzambe asungi na kati na église oyo ya restauration tokozala na organisation nalingaka mingi kosala orphelinat na vi na ngai nalingaka ngo makasi naza mutu oyo nalingaka te mutu awumela na pasi nga naza nango nakangi motema te wana eza lolenge na wuta nango na ndako na ngai esika na wuta na ndako na biso donc naza na motema ya mawa soki bayaya ya liboso babebisaki biso parmi les 7000 oyo baréserve ya l'éternel esengeli tosala espoir tosala différence na oyo tokuti ya kala en tout cas kati maloba te tobeteli na miyeso eloko wana esalinga bien mpo ndenge toza on attend oyo tozali ezaka atteindre ba 7000 baréserve ya tata oyo nzambe ayebisaki eli ayebisi nkolo alobi papa baprofete nyonso esi basili anga mpe namoni kaka nzambe alobi non na nsima na yo eza na 7000 oyo no base prosterne devant bale te donc mama prophétesse na biso aza parmi baoyo nano base prosterne te devant bale baza ba 7000 baréserve ya nzambe topeteli susu nkolo maboko. ya mama toza na kati ya programme mpe ya projet ya kosunga parce que pe na église awa toza mpe na bamama baza veuve bazali kati esika toza na baorphelin bazali bato mosusu mpe baza na misala te tozobunda de façon ke église esépanouir parce que soki église motu na motu azokoka koteka motu na motu azokoka kosala motu na motu azokoka kobunda na boye église ekolongwa na pauvreté tolingi mpenza tolongola pauvreté parce que nzambe na biso aza nzambe ya babola te nzambe aza nzambe ya bato na mbongo to biso tozosambela nzambe mpo kati na ye toyebi kalobi ye moko alobi ete kati na ngai nyonso ezali or trésor étincelle nyonso eza na kati na ye donc esengeli tochasse pauvreté na kati na église nzambe soki apesi biso makoki nzambe soki asungi biso tokosala orphelinat mpona kosunga bato oyo bazosouffrir babola baveuve tokosala yango parce que eza likambo oyo eza na kati ya makila nzambe azwa lokumu kosala orphelinat vraiment eza likanisi ya malamu nga navandi na chicongolaise na bafulu na biso na bapoubele eza na chicongolaise ntango mosu eza kozoleka ozomona moto aliboma te bana baza normal omona na kati ya lishu bazoluka biloko kolia na fulu omona esali pasi esali maolobi nzambe fongola lola kweyisa ata mbongo bato ebele baza na makoki me baokosala ngo te bato ebele baza na mbongo bana bitiki bazotelengana na banzela eloko bino boyebi kako baza na sorcellerie oyo avant pesa oyeba etada ndeko esika malamu akosala misala yango wana bondela nzambe
ça le bon na poche so moni ko pesa mbongo te tam so mbongo ba ko freiner pour conception na biso ekoma mabe yango tozo za la pénité pour to suite au si makanisi soki na pesi a rebloquer somba ta mapa somba ba bulasha somba ba gazoza ata na fin de l'année ndengo zo leka na nzelo kuti bango pesaka pesa bango kabola ta ba mai vraiment lola ekofonga bakona yo nzambe akopambola yo vraiment maman na sepeli makasi na idée wana soki ko sala ngo maman vérité makiese na lobi ngo devant Dieu na kata temple de Dieu ngapi na ko sala moko na ko contribuer pour to sunga bana oya bokfele to sunga ba femme vive to sunga bana bitike ba twazangi misala c'est ça eloko lola lingaka yango wana eloko nkolo zo senga biso na ta yango wana vraiment nzamba zo lokumu maman et que ça va bien opesa adresse ya église restauration pe numéro na yo ya téléphone oyo muta ko bozala mbala moko abengi yo azui yo moko. Amen. Merci maman Langai. Église Nabiso Komonango, la restauration des Deus vivent. Na portugais, na français ezali la restauration divine et Dieu vivant. Église Nabiso ezali na Buka, na Kazenga, na Tangi, na route Patricio, na avenue Papa Kitoko. Toza wana pembeni ya Patrice église eza wana ekambami na ngai mama prophétesse na bino Pierrette Masaka na on a kotonga corps de Christ. Numéro de téléphone na ngai ezali 937 banda biso pena na code ya mboka po ba Rolando na Amérique na Asie na Afrique na c'est partout ba Rolando yo ba ye ba code na biso ya mboka to bandi 00 244 937 22 08 76 na bande lisusu 00 244 937 22 08 76 wana numéro ya maman prophétesse Pierrette Masaka. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Nabadeko Nyonso oyo vraiment bo pesa ki biso temps bo pesa ki biso litoi bo disposa ki tana bino ona kolanda interview na biso ndenge tolobaka émission na biso vraiment soki na komi andeka tolobaka santu toma buka mona buka kuikila vraiment ndenga lobaki na début toyebani ne lelo te avant que ministère oyebanda mais na kati ya kobanda ministère sango vraiment eyokani makasi na yoki sango na ye makasi ndenge kaka Bible lobby, Eli a lobby, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Donc, nous avons dit que les moko et son salama pour être mboula moko et zonoka quelque part mboula et ngenoka et zandi awa na restauration. Na yoki batu bazoya na baka vraiment maman vérité ma kesa za kamuta sentiment te soki eza te na koloba te soki eza oui na koloba oui non na koloba non. Awa nde na restauration na yoki batu bazoya na malade bazobika hein batu bazoya balobi ba yake beleni bosa piscine na Bethesda ba paralytique ba kaya ndenge na ndenge hein ba yaki tango ange azo agiter mai atindi kaka apiki meza batu mususu nzamba zo sana ba lolenge na ena manière na ye esenga ki bazinda te senga ki Yesu ye mokalega na restauration awa Yesu ye mokazo le kalobi lève-toi prends ton lit et marche vraiment toza awa na restauration soki na ye na yake sika o na yoki makelele zalinga na lobite ngape kona kenela profiter na bénédiction wana ndenge ka na yebo na robima bongo te ngape na bimina part na nga ya lipamboli na nga oyo nazozwa na restauration mbote mingi na basali ya nzambe nyonso oyo onzulukisa genou oyo Bible lobby les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande lokola Mies Antonio instrument de guerre papa Antonio Miesi, Dr. Luna, ma coach, Papa Tingi, évangéliste Emmanuel Pedro Timothée, Naltar de Fogo, Papa Timothée Mbenza, Papa Deka, Papa Deka, Papa Langanioso, Papa Gaston Mawete, vraiment Binonioso, Bambote Ebele, Maman Raquel Christophe, car à peine en restauration, Bambote Ebele.
bino nyonso basali ya nzambe nyonso bapapa oyo bopesaka mama vérité temps na kati ya émission ya 100% bonzambe bambote ebele tokomi presque na suka wana eza sans oublier nayebi te kote ya mama aopesela biso mbote epai ya banani. Merci Mama Vérité Makese. Napesi mbote na ngai na basali na nzambe oyo tozalaka na bango camarade na ngai Bibishi Zaina. Napesi yo mbote prophète Mardoché Nabia. Papa napesi yo mbote. Napesi Pastor Maria camarade na nga pe napesi yo mbote. Napesi Pasteur Caleb mbote. Napesi Mama Titi elongo na mobile na ye Papa João. Napesi bango mbote. Napesi Evangeliste Kibwila mbote. Jean Oscar. Napesi yo mbote. Napesi mbote epai basala ebele Mama Rose Lesi. Napesi yo mbote naza fruit na yo ya promotion ya Ana. Napesi yo mbote mama loboko na yo otiaki Mama Esther. Napesi mbote na bana makashe nyonso nalingi bino makasi. Napesi Eugénie Mabel Moussa na Nzambe journaliste RTNC. Napesi yo mbote. Napesi Merveille Masaka journaliste RTNC. Napesi yo mbote Espe Masaka Yvette. Napesi pe bana na ngai ya restauration Judith Tete Olga Tete Flavie Tete Chega mama. Maman les qui ont les belles bonnes soka bandi otanga tolala awawa vraiment namoni mama zaki ye moko te azentouré na bana na ye bakokobima bafigurante vraiment bakose présente apesi ka kombo na ye apesi biso ata bato mibale mbote bato bazolanda ye tobandi na ngambu kote oyo namoni mama za kitoko mingi toujours fin de l'année et na fin de l'année Michael Mayola eloko ekamsanga fin de l'année po ani tosaka makala dona bonga kaka po lobi mokili ezokufa mpo namoni bamama baza ya kongenga tellement makasi nazopesa mpenza mikro na mama na ngai aza na loboko na ngai ya mobali tellement ngengi mingi donc tobandi kote obongo totourne mpo bamama bazongenga balobi mafuta Christ ya restauration ezotakataka toleki kota mama na ngai kombo na nga Judith Lutete naza protocole kati na restauration divine napesi bino mbote ebele ya napesi bino mbote na kombo ya Yesu Masiya nga kombo na nga Olga Lutete naza mosali mpe na kati église oyo naza moko ya modératrice naza mpe moko ya intercesseuse à l'église oyo tozosalaka corps du Christ en tout cas nde Nzambe alobaka kaka alobaki yango na ntango asuka akosopa molimo na ye pa bato bakoloba de la part de l'Éternel nde mama na biso alobaka kata prophétesse aza monoko ya Nzambe oyo Nzambe atiama aloba kati na ye oyo alobaka ekokisamaka kati na biso asutenaka biso na baprière en tout cas Nzambe abatela ye Nzambe abomba ye akende liboso ministère na ye tongwama napesi bino mbote na ngai ekomi na famille Lutete nyonso mbote na ngai na famille Mbaki nyonso esika mobali na ngai azali na bana na ngai napesi bango mbote Nzambe abatela biso so tomoni lisusu 2022 Nzambe kaka mbote ebele babisu famille Masaka nyonso en tout cas mama Masaka oyo abotela biso prophétesse Nzambe abomba yo abakisa yo mikolo ebele okumela na kombo ya Yesu Masiya amen. Merci kombo na nga Diasinyani napesi bino mbote na kombo na Yesu nga na sera mama Pierrette naza na mingi akoloba te na souhaite bino kaka bonne entrada kumisa Nzambe parce que azali mama tokotisa biso na muka na mbula sika. Merci. napesi bino mbote na kombo na Yesu nga naza mwana ya restauration divine kombo na nga Mamuke Lutete biso bana ya mama Pierrette nasepeli na mokolo na lelo Nzambe ayebaki kuta na éternité ke mokolo na lelo ekozala boye donc nasepeli ya mingi napesi mbote na église na biso mobimba restauration divine napesi mbote na famille na nga na libota na nga napesi mbote na baoyo nyonso baza te na mokolo na lelo biso tozwi occasion
tokoti lelo do nzambe akumbaka nzambe napesi merci na mokolo na lelo nzambe azoka lokumu naza na mingi ya koloba te na suki wana komonanga Flavie Toba pesi mbote na bana nyonso ya restauration divine nzambe abomba bana nyonso ya restauration divine toyebi ke makambo oyo awa nde makambo oyo makambo yango ebandi awa nde restauration divine aza nano bebe me bebe oyo azonguma abimi deyabi oya na restauration divine awa nde makambo Téloa, nous avons présent à l'église musique, dans la restauration. Apesi maman Langa Louise qui s'en côté, apesi maman mon côté, par la nuit sur la restauration, mon côté. Merci. Ok, merci beaucoup pour la ressource qui ça. De repasser le micro, on a vu et pas à papa Moïse et pas à notre pasteur, notre pasteur. Dans le lobby, le zaki mukola maman, mukola papa pe, ouaneza benza mukola papa. Donc le lo papa accompagna qui maman, mais ils en a mukolo peut rebongisa. Oh, pour na yé beaucoup notre pasteur à collecter na micro on a vu ça. Voilà Michael Mayola, aux autres qui sa micro et pas à papa. Ah, pe sa biso lilo basuka. Merci. Nzambe apambola bino. Ngai pasteur Moïse Mukonda. Et sengonanga pona omona bino journaliste Makese. Nzambe apambola yo pona émission oyo. En tout cas nzambe encourage lisusu eke mokolo mosusu ozonga na kati na esika oyo. Napesi mbote pa passer Justin Sika Zwami. Passer ale mvuyu bambote ya tro. Mama Titi, Église Mobimba Restauration, Nzambe azala na bino elongo. Awa solution makambo nyonso. Nzambe nde solution, Yesu nde solution. Nzambe apambola bino. Amen. Ok, merci beaucoup. Donc, comme presque na fin, il y a émission na biso évangéliste Justin Bigwangu Mulundu. Bambote ebele na église nyonso ya IPF ça ba nyonso ya IPF ça la bonne sanité bambote ebele. Donc comme na suka maman prophétesse apesa numéro ya téléphone ya contact soki obengi er moko ezala kwa esona ya mbite tam so azalaki na ba prière azo prière azalaki na montagne tam so azosala intervention na kati na musala na Nzambe o contacter biso na numéro ya plus 244 924 58 12 27 wana eza numéro ya VMAK TV eza numéro ezaka affiché na C so na posa na kuta na maman prophétesse na yeba aza wapi contacter biso na numéro wana. Vraiment, maman vérité maquée, c'est hier, mon mémo direct qu'elle et sika la restauration ezali. Vraiment, to comme ina suka nzambe ya lola apambola bino nyonso. 2022 eza année, il y a succès, il y a réussite, il y a progression, avantage, il y a makambo belé, il y a réussite, il y a victoire, il y a lobby de victoire en victoire, de réussite à réussite, de grâce à grâce. Vraiment, donc il y a des négociations en 2022. Ce que Simba qui était en 2021 pour les battre. Pour qu'il s'en m'a pas tombola toujours ma pas likolo 2022 et que Simba Bible lobby vaut mieux mboya ya bon que lion aussi a confié. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Le coloso vivre que désespéré. Ça a toujours un espoir que Nzamba sana bomoy nkolo akosala nanu esilité ko luka pe na befort na yo te 2021 soko sala ki na befort na yo Pierre alobi na manifester expérience nyonso ya pêche ya musala na salaka butu nyonso ta mbisi atele makalikola mai na koka ki te mais sur ta parole je jetterai le filet donc on va avoir un filet sur la parole sur ta parole maman véritable va sur ta parole. Tous toujours filé pour tous soit évelé 2022 na kudana lobi na ngai profitons mon ngana né 2022 Rolanda par internet na ebité sur dans en Amérique sur dans en Europe.